babota te parce que baso babota bazaka goûter bauti maternité ou bien kana maternité na yo faut yeba ko sokola za kelengité sozo passer na bango rapport moi ma ya monto na yo na si sexualité faut yeba toujours ko gérer nzoto na yo Solo et Akadi avec la coquette de la presse balobi la fille bio la fille à la taille os moi sur le bar tellement qui toko ouais il a ramené bas solo bas sujet moko ou ezaka tellement bien hein nabi ke ba boni à planète nana fille bazana branché connecté pour nous kolanda émission na bino. En tout cas, Nakole Kabongote, je dis un grand merci à Nana Fille, balobi la patronne à maman Mokonzi. Wa sali ki Naomi a téléma di sous di bosso na bino babila coquette aya suko présenter bino émission na bino ya masolo ya Kati. Je dis aussi un grand merci na équipe technique mobimba ou accompagné kinga bon ya planète Nana Fille à Montréal balobi Gimboma balobi Lisu ya Nzambe et pourquoi pas Natacha Boto la femme battante mon manager privé. Bia Maki Makiade, pourquoi pas Thomas Bicento et Arsène Mango depuis Namur, Balobi, Washington, les grands pays. Tonton Mora Solara tellement bien. Les solos, la biso si je la biso les deux alliés à ba film Maï, ba tu payes ba fan d'abord la coquette elle nga lo banini les sous pour la ba film. Et ça, ba fille mère rebelle, ba comment désespéré, ba ça fait sous l'espoir de la vie. Pourquoi? Pour à monique, n'engue assez à beauté na eboé, à monique à cause à la bienté, soit sur côté na mobile ya bienté na vie. Bolongo la ba désespoir wana na vie. À chaque fois on ose à la désespérer, et ça et zola ta yo pe na nzoto yo ça ni eza ko affaiblir yo. Moyen okende liboso et kozalate moyen osala makambo bien et kozalate mo chape propriété na nzoto ya makasi et kozalate pourquoi lobi ke no nde na sina bota na ngabo moyen mobali ya bien ko yo linganga tete mama zala bonzenga kobota eza fin du monde ti kobota eza fin du monde ti lobi te ke soko boti nde il faut omitika ozala bizarreté. Na ba garçon balobaka ke nga jamais nde na zabwe na kolinga mwasi abota te po baso babota bazalaka bien te na kosi yo na kosi yo ke baso babota bazalaka kitoko te papa peut-être bino bolo ba kitoko peut-être ba tumsu bokanza ke kitoko ya display te ba bi bazaka goûter soko zo passer na bango rapporter. Il y a des femmes au bas se négligeaka soka boti. Peut-être na début ko botane ya liboso ayebaki ko prendre soin ya mon côté ou bien akutana kina muto akolakisa ye comment ko sokolate omoni za ebele bakutana na bakaya bon mais il y a de femmes aussi ou de filles meurent en tout cas aza bien okuta e place moko te que aza soki pendenge niti. Donc, le comment on a pour na kolamusa ba fumeur pour na kokotsa espoir na kati na bango oza mwasi kobota ezali le comment boite que esilisa yo espoir esiliso makanisi etao ba souci kende na sina boti bwe na se négliger na mitika na ngaka ka boite mama telema oza femme battante. D'ailleurs eza mibali belé bali penza mobali penza benga pena mobali ya bien ongana yebi le quoi Arsène Mango le quoi Gimboma balobi Lisu ya Nzambe le quoi la héros Habib bango penza bazala na bango bien mibali ya bongo bazali o peda ke pona ye moi soit beau en tout cas aza bien
eza mibali ya bongo bazali mibali oyo mpena balingaki mwasi oyo abota bazali mpo bayebi ke na mwasi oyo abota asi akomi deja na maturité aza na maturité ayebi komo ndenge nini akogere vie na ye komo ndenge nini akotambola pour que asala lisusu erreur moko te ya mabe ekomela ye oyo esalaki ke eaffecte présent na ye ti donc akoyeba ndenge nini akotambwisa vie na ye mpe akozala na gérance ya bien eza na basi oyo baboti baimmature mpe bazali baimmature baza ebele oyo pendaki en tout cas côté ya gérance ayebi te bazali eloko moko ndenge naloba kota mibali oyo mpenza balobaka mwasi abotanga na kolinga ye te papa omikosa sikoyo so tolobi ke totiango na place na yo quelque part obanda olobaki nga na kolinga jamais mwasi oyo abota parce que mwasi oyo abota en tout cas mpo na nga namona bango bazalaka na sens te baza ntina te bazalaka bien te ebongo sikoyo soki yo na nzela kaka ya kolinga bolingani na fille moko boye obotisi ye après bokabwani okende okutana mwasi mosusu to abota okomona mpe boye mpe nayebi mibali ebele bazwa badécision bongo abike nga mwasi oyo ndenge nasi nabotisi ndeti garçon moko anga oloba ndenge nga nabotisi mwa mwasi oyo nakolinga jamais mwasi oyo deja se aboti fo nalingaka mwasi oyo nabota ti papa yo bongo na bafemme bafimeur yo bongo na bafemmeur bafimeur yo bongo na bango ti botelema basi oyo babota bafimeur bozala toujours propre bomipesa valeur botia propreté na banzoto na bino eza na mwasi mosusu nakobeta sete surtout mingi pa basi parce que basi baza trop baza banégligente makasi surtout soko osoboti ose néglige na nzoto na yo moko na soutien na yo ya kolata ozoyeba ndeni ya kozwa soin ya soutien na yo te balobi te ke so boti oyo mabele ekwei nde folata soutien oyo efandisaka mabele te etelemisaka mabele te basoutien ya bien ezali otie mpenza libele no na kati ya soutien efandi normal ntango so oleka mpe boye na nzela baobi te mwasi ana abota ntango so baotya duti baobi te abota te mobota na yo luka soutien moko boye ya bien ofandisa libele no na kati ya soutien bien ezalaka te ke ezodiembelesa ye lokwa paipai te eza paipai te eza libele fo opesa yango forme parce que soutien epesaka libele forme luko opesa yango forme il faut oyeba mpe kosukola soki ezalaki ke ntango outaki kobota te moki ezalaki kobota liboso osokolaki bien te parce que moto akolakisa yo azalaki te mais au fur et à mesure ntango ozofanda na bato il faut oyeba quand même parce que entre biso bafille mwa masolo ya bongo ezangaka te nga pendaki nga nasukolaka boyeboye nga mpena nasalaka boyeboye obanda oyoka te pa bamama mikolo mpo nayebi ke soki ozalaki ata na moko te azalaki proche ntango obotaki non bamama kaka ya quartier ya lopango bazalaka na mpe mpona koapprendre biso ezalaka teke mama aboti yo parce que bamama baboti biso na kala bando oyoka mingi soni akoyebisa biso vérité kesala boye ayoka mwane moko soni mpona oloba mais omona mama mosusu donc okende kolanda makambo ya mama mosusu ya libanda il faut oyeba kozwa soin ya nzoto na yo moko kopesa accès te na mibali oyo balobaka kenga na kolinga mwasi oyo abota te parce que basi oyo abota bazalaka bute bazalaka elengi te so ozopase na bango rapport sexuel te faut oyeba toujours kogere nzoto na yo kokanga yango babi mwasi kouti kobota eza bao mosusu mpe ta mosusu bakozwa occasion ya kolandanga aza na zemi aose retrouve quelque part mwasi koboti ntango outi maternité obienka na maternité na yo fo oyeba kosukola mwa mai ya moto na yo na se ozoyeba ndenge koentretenir se na yo ya bomwasi na yo koyeba ndenge ya kozwa soin nango koboti kotika libumu ediembela yo te eza bamosusu mpe akangani mpe libumu te libumu ediembeli te luka toujours ozala toujours propre omoni oboti soki oza mpe ndako moko na mobali oyoka toujours elengi ya kozala pembeni na yo mobali oyoka toujours elengi ezala teke outi kobota boye mobali aodégoute yo te mobali adégoute yo te esalaki mobali ayokaka toujours goût na yo ayokaka toujours soif aza te aza na mosala donc bapense na ye nyonso to ezala kaka epai ya ma chérie azalaka
makanisi na ye bapense na ye ezalaka epa Natasha ata aza soki mpe wapi makanisi na ye kaka epa Natasha wi bongo nde bobi mwasi nde fo kozwa propriété ya nzoto na yo mwasi azala na kaleson moko te mwasi azala na kaleson mibale te 5 te mwasi asalaka jamais 3 mois na kaleson kaka moko te après 3 mois, il faut que y ait pour changer ma caleçon. Après 2 mois, il faut que changer ma caleçon. Moi, il faut que y ait douche. Comment dégainer le corps sokola? Au corps sokola, le corps la moi mobilité. Moi, ça sokola, le corps moi mobilité. Parce que mi bali ne ba kota ka sokote. Ezape ba mi bali mususu ba sokola ra propre bazali au pena ba so rapida temps ya banzoto na bonsoir koti na douche boye. Asali moi 30 minutes. Asai moi 40 minutes na kotanga kombo na été potala kaka mibali ya bongo bazali azora penza ton na ye na douche minika ba partie intime na ye ezala toujours propre mais yo mwasi kozala lokola mobali wana fulani ti mwasi yo il faut ozala ne sukoleli na yo moko il faut créaka lelo soki na sukola ki boye lobi faut na sukola boye il faut kozwa ka ton ya douche na yo moi si ozalaka na cantine moko te il faut ozala de cantine na yo oza cantine ya nzoto eza cantine mosusu oyo esalila makambo no ya konika basous-vêtements na yo basoutien na yo il faut ezala moi si il faut yeba comment entretenir nzoto na yo biso basi banzoto na biso ezala lokwa bilanga biso basi totokaka mwa trop biso basi faut tozala toujours surtout basi ya minene basi ya minene batokaka mwa trop non seulement basi ya minene na biso pe ya bataille SP totokaka te moi si faut yeba ke tant au côté douche konika na saba mabele na yo oniki surtout que bino basi pe bosi bobota déjà ba fumeur ozana tolo munene otomboli libele na yo olekisi gano na sali bele faut yeba konika mabele no mitwa mabele na yo ezalaka toujours propre na se na yo zwela ngo temps que tant pe ke ekokoma pe na moment ozo passer pe rapport na mobali ayoka yo elengi ayoka yo bon a dégoûter yo ti et comme un garçon na te ka le bio depuis na bimana fille na bota en tout cas a dégoûter nga inde na zabo na ko linga jamais moi soit a bota te yo kozala bon aussi yo vraiment zala différente hein yo penda zala différente oza penda femme moko propre fille moko propre moi ce que linga te ke o dégoûter mon bali pour na bima ki na fiwa na bota tala fiwa na kuta ki e boy te moi si joa ka ton na yo baso bobota ba filmer bozala désespéré te beaucoup ta espoir na casa biso o lo ba penda ki nga na mwasi po ba sentir que oza mwasi il faut na oza na kota na pe propriété na nzoto na yo o bota mon totela ki lo ko bota te attaque na signe la kisana mabile me balobi que non fille en tout cas azalaka propre fille azara penza bien en tout cas non yende ko côté na yende ko motiver ba fumeur en tout cas ba fumeur botelima kotalela ka mobali tete eza mibali na biso mususu ebele bakabaka na bango te surtout so botele mo nozano epa na bino okipe ote mama lata propre bima na nzela luka pour exemple mali moso alobi deya nde na se na boti se bon yo kanisi ndenge osi oboti bongo okuta na mobali ya bien olinga yo mibali ya bongo bazali okotisa eloko moko boye na moto alobi ndenge osi oboti bongo yo kanisi ndenge yango olinga okala ndenge mabele esekue yo bongo eza mibali ebele baloba na bafi bongo ata mobali aloba no maloba moko boye ya mabe mpona kodécourage yo mama kotala ngo te ntango mpenza mopanzi telema zwa soin ya nzoto yeba ndenge ya koentretenir ki bomwasi na yo ozalaka toujours propre obimaka toujours elengi oboti oza na bana mibale oza na bana 5 lokwa moto moko boye nanga bota te lokwa moto moko boye azaka na mwana moko parce que eza na bafille ebele nano aboti te mais aobima lokwa fille moko boye abota omoni bazali oza na mwana obota mwana moko mwana bana mibale mama kobima te ke lokwa mama moko abota bana 5 oyeba ndenge ya koentretenir nzoto na te. En tout cas, merci beaucoup parce que vous avez belé à Kolanda, la coquette de la presse, balobi la fille bio, la fille à la taille S, balobi moi si mon qui
kitoko maman so alobaka toujours bien en tout cas merci parce que bozaki ebele ya kolanda émission na bino masolo ya kati babi masolo ya kati nde esalaka ke bamama batelema bamama bazala toujours propre bamama bayeba ndeni koentretenir mibali na bango bamama bayeba ndeni ya kozwa soin ya mibali na bango na kati ya ndako bozala toujours branché na émission na bino en tout cas bosabone massivement na planète naine Nana fille bokozala jamais déçu ngana bino tokutani prochainement.